Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Message de l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur Jean-Paul Maeta, l'homme de la foi. Nous voulons la paix. Les artistes et comédiens, nous voulons la paix. Les artistes et comédiens, Tolingi Kimia. Toboyi polémique, Toboyi clivage, Tolingi Kimia. Bokomona, artiste et comédien. Tobi Tokobondela et Longona Monguna Kolo, le pasteur Jean-Paul Mayata, dimanche au Kaka Lobby à partir à 14h. Tokokum Sakole Soumasia Nazareth, Tokobondela et Longona ba comédien, Tolingi Kimia. Les artistes et comédiens, nous voulons la paix. Bomona ba maman Bomengo, ba Kokodian Zombo, ba Mangobo, ba Venangai, Baba Mongita, président Masumu de Brene, ba Oxygène, ba Papa Alain, ba artiste et ba lobby. Tolingi Kimia, Tolembi polémique, Tolembi bitumba, Tolingi Kimia, avec l'évangéliste international, c'est dimanche, donc demain déjà, dans le centre évangélique de la foi en Christ, à partir à 14h, Serve César, Tozan Avenue Bombo 83-18, na commune Anjili, na quartier 5, et le monde a pasteur de la foi, Tokobondela. Artiste et comédien, Tolingi Kimia, Bolanda, comédien na bandeko Obalobaki, Tolingi Kimia. Artiste et comédien, Tolingi Kimia. Tolingi Kimia na musana biso kimia zala tosa musala onza ba pesa biso badon kimia le kinyoso biso mbote na bino bandeko ba comédien oyo baza ba congolais na monde entier pa etozwa mi potoze ebele message oyo na ekopesa ezali message ya ngai moko te ezali message ya ba groupe bandeko nyonso bazoloba bazopesa message na bango mena ya en tant que maman koloba tokuta baya moseka baya impala bavie maboke tokuti bavie kwedi baye mondial o baye banaka lokola likambo mususu ba masumu de prende wana toye banzoi baye kokuta biso pe toyambi bango pe balingi biso ba groupe mususu pe ezaki libanda na lero wana ya la voix d'Isaïr ezalaki me boyokani ya ndenge wana bokoki kondima kututi nini kaka nini musale komi boye ko remplacer ngo ko remplacer biso nde yango yo nalanda mama Bomengo nalanda mama Kingandi kaka boye to sengi kimia Kimia Nkolo Yesu, alobi je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Kimia wane régner katina biso. Tozala ne sengo, soki tokutani tozala sengo. Nini kaka, nini bana, bakoko, bandeko, nini, eloko nini. Esika boyoka nezala kate Satan a profitaka. Pourquoi kotika la Satan place boy? Bible lobi na biso tozala na kimia na mutu nyonso. Nini, furumi nini. Ngungi nini nzinzi nini azoswa kabino na kati wana nani azoswa bino tosengi kimia ekamba biso nyonso kimia ekamba biso na kombo na Yesu kimia oya kimia penza tozosenga Nzambe azala na biso abomba biso fini naza kosenga na ba artiste comédien nyonso ba responsable ba district ba responsable ba commune ba leader ya ba groupe ba artiste indépendant biso nyonso tokuta na dimanche oyo na 14h na église ya pasteur de la foi na Njili po culte moko ekosalema mpona ba artiste comédien dimanche oyo na 14h ba responsable nyonso ndenge na lobby ya ba district ba responsable ya ba commune ba responsable ya ba groupe biso nyonso dimanche oyo na 14h na église de la foi na Njili epa ya ndeko na biso pe collègue na biso pasteur de la foi moto azanga te biso nyonso tokutana mpona losambo na pesi bino botondi Ekoki, non, Banaki, ba comédien, bino tout de partout,
bozo na kati ya Kisasa. Rendez-vous zaka moko dimanche oyo biso à partir de 14h. Nzamba lobby. Nzamba kutika bana ete ba bino ndeko na bino baba mongita. Eta kangai. Dimanche oyo tokuta na bongo je pasteur de la foi. Ainsi dit l'Éternel, nous avons un message pour la biso ba comédien. Ah, yo wangala, musala kitoko. Conflit de côté par-ci par-là, kola ningango te. Nzamba lobby. Tokuta na bongo dimanche oyo à partir de 14h chez pasteur de la foi, ba comédien. Ah, toninge kimia. Biso nyoso tokala. Kimia zakat na biso toka biyoka yokate. Toloba biloba loba te. Biso nde batei. Biso nde sengi to sunga batuana na babongo na bango. Ba comédien. Ah! Bino, merci nyere boko sala présent. Moi si mobali kozanga te. Baba mongita. Ekoki. Non. Bana king. Ba comédien. Bino tout de partout. Bozo na kata Kisasa. Rendez-vous zaka moko dimanche oyo. Biso à partir de 14h. Nzamba lobby. Nzamba kutika bana ete. Ba bino ndeko na bino. Baba mongita. Eta kangai. Dimanche oyo. Tokuta na bongo. Je pasteur de la foi. Ainsi dit l'Éternel, nous avons un message pour la biso ba comédien. Ah, yo wangala, musala kitoko. Conflit de côté par-ci par-là, kola ningango te. Nous avons un lobby. Tokuta na bongo dimanche oyo à partir de 14h chez pasteur de la foi, ba comédien. Ah, toninge kimia. Biso nyoso tokala. Kimia zakat na biso toka biyoka yokate. Toloba biloba loba te. Biso nde batei. Biso nde sengi to sunga batuana na babongo na bango. Ba comédien. Ah! Bino, merci nyere boko sala présent. Moi si mobali kozanga te. Baba mongita. Chers artistes et comédiens, chers artistes et comédiens, avant tout, c'est la paix. D'abord, la paix. Avant tout, la paix. Vive la paix. Artistes et comédiens, la paix est au-dessus de tout. Sans la paix, nous n'allons pas bien faire notre travail. Vive la paix. Merci. 3, 1, 0, action. La paix. Les artistes et comédiens, nous tudingi kimia. Kimia. Oye tuzuluka. Ba comédien nyos. Oye pona kimia. Faites la paix, les gars. Faites la paix. La paix amène le progrès dans l'union qui fait la force. Faites la paix. Tout artiste et comédien, tout lomba dit talala. Tout dit jinga dit talala. Dit talala la paix kimia. Merci beaucoup. International, Koko Dianzombo, Kialunda Makoyo, Koko Zembla, Komonombala Ndiete Tebe. Bandiku, soki na lubaka di susute, lelo na yiku luba. Soki na yiku luba pona nini? Makambile kiming. Naza kusenga na ba artiste comédien nyonso. Na lubi malamu, ba artiste comédien nyonso. Kimia, tuza kuluka kimia. Kimia, tuza kuluka kimia. Naza na makambo mingi msusu ya kulubate. Ndengi na mambuka oyo tuvwandi, oyo banglophone balubaka na anglais. My hope is for peace and happiness for everyone. Donc yango wana na lubi tuza kuluka kimia pona biso nyonso. Nasuki wana ngai Koko Dianzombo. Artiste et comédien tolingi kimia.
tolingi kimia na mosala biso kimia ezala tosala mosala oyo nzambe apesa biso badon kimia eleki nyonso biso baartiste et comédien nyonso toluka kimia dimanche na 14h na église ya pasteur de la foi toluka kimia avec kimia nde tokolonga. Nous les artistes comédiens, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Vive la paix. Cultivons la paix, les artistes et comédiens, les artistes de la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix. Nakati ya métier nabiso, tous en apportent à Kimia. Nous voulons la paix. La paix c'est très important. Merci. Bonsoir, bonsoir. Je suis Maman Chantal en direct de Paris. J'ai suivi le message du pasteur de la foi concernant nos comédiens. Et j'envoie mon mot. Artistes, comédiens, nous voulons la paix. Franchement, nous voulons la paix. Tout ce qui se passe maintenant, vraiment, franchement, ça nous fait mal, ça nous brise le cœur. On vous demande juste que nous voulons la paix. Que Dieu vous bénisse. Maman Chantal. Frères comédiens, bonjour. Sœurs comédiennes, bonjour. Nous voulons la paix. La paix, la paix. Les artistes comédiens. Kimia eleki nyonso. Kimia, la paix et la paix bolingo. Avant toute chose, la paix. Tenons-nous main dans la main. Ce qui la paix est alité. Makambo paix est tambola bien. Ce qui la paix est alité. Tout ça peut makambo bien. Chers artistes et comédiens, la paix, vive la paix. Merci. Comédiens, nous voulons la paix. Nous voulons la paix à tous nos artistes comédiens de la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Francilia Tila. Chers comédiens, nous voulons la paix, chers comédiens. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, chers comédiens. Bonjour la famille, bonjour. Comme on Maman Arquette Nikwiza, comédien, nous voulons la paix au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comédien, Tolingi Kimia, na Kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous les comédiens et comédiennes. Nous voulons la paix. Les comédiens de la RDC, un mot pour vous. Nous voulons la paix. C'est tout ce que nous avons besoin. La paix, rien que la paix entre vous. Artistes, comédiens congolais, nous voulons la paix. All the comedians are just coming to say, we want peace. That's the way God wants us to be. Comédiens, nous voulons la paix. Comédien Tolingi Kimia, merci. Ngai mwana pasteur ya Jean-Paul Mayata, Silas Mabaya. Les comédiens, nous voulons la paix. Que Dieu vous bénisse. Comédien. Toloba mangala po to bana Congo. Comédien. Tolingi Kimia. Comédien. Tolingi Kimia. Maman Tété, moi à notre Père. Amen. Comédien Tolingi Kimia. Comédien Tolingi Kimia. Comédien Tolingi Kimia. Bonsoir, pasteur de la foi. Et je suis une Congolaise, une compatriote congolaise d'en face. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire que j'aime les comédiens, j'aime tous les comédiens et je veux la paix. Je veux la paix entre comédiens.
Donc, je suis maman Mimi, j'habite en France et je suis fan de Bellevue TV. Donc, c'est pour cela que j'envoie cette vidéo. Merci et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse pour votre message. Merci. Oui, de la part de la sœur de Biche Lemba, nous voulons la paix les artistes. Nous voulons la paix les artistes. Peace. Que Dieu vous bénisse. Comédien, nous voulons la paix. Maman Justine au Canada. Tout artiste comédien, tout lomba dit talala. Tout dit jinga dit talala. Dit talala la paix kimia. Merci beaucoup. Mbote nga komponanga Belle Mambumba à partir des États-Unis. Na kotika message oyo pona bande konanga pas comédien. Comédien, nous voulons la paix. Comédien, tolingi kimia. Comédien, nós queremos a paz. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amen. Tolingi, vraiment, kimia. Comédien, nous voulons la paix. Maman Justine au Canada. Comédienne, tolingi kimia. Izangai Mama Élysée Vinda na Suisse na Genève. Merci Nzambe apambola bino. Tolingi kimia. Notre père bana CFC bana Codef bana Nzambe nyonso na yeli bino sango ya sika sango malamu kolo Yesu Masia Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi azana bomoi ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres Muto Simbi Koda Kondima le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Ndenge est prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kuna te et komi awa na terrain oya Bouddha awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini du 15 au 16 juillet 2023 8e édition à cause de la foi avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, eko bongwana maternité pona bato bazoluka mabota, eko bongwana ambassade pona bato bazoluka visa, eko bongwana solution pona bato bana ba problème. Yaka boya na bengi binoto ya ebele awa terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo to kanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo Jésus-Christ de Nazareth.
totombola nkolo Yesu bangomba nyonso bikolo nyonso tosangana lokola moto moko akostila sakapona nsimbaki bilaka asine monaki lisusu wana bota samuele nala mosa totanga makila ekatanda la foi c'est une femme enferrante. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres.